Amen, 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 amen. Nzambe aza na bomoi mwasi moko azali na kati ya lisanga oyo. Bamama bazali na kati ya lisanga oyo. Napamboli Nzambe. Amen. Amen. Nzamba lola nzamba bikamwa nkolonga nazokita yo matane sika na yo ya lokumu. Papa naza nani nga mwasi ya masumu. Nzambe kolo na kokamwa na ye lisusu epai na yo pona lolenge oyo nga nazali. Naza dini te ya kotelema liboso ya bamama na batata. Me na ye epai na yo nkolo na kokamwa po ete yo zala mokangoli. Zwa na yo lokumu masanjoli ezonga na mboka na yo. Na kombo na Yesu tobondeli boye. Amen. Bandeko na ngai ke toyebi ke toza na mwa ya mars. Ndenge tozo continue koloba ke mwa ya mars eza mwa ya mwasi. Mwa ya mwasi tozali komemela yango shaki bato bazali komemela yango na lolenge na bango. Me biso ba Kristo tozali komemela yango na ndenge Nzambe alingi. Yango wana ezotalisa biso ke esengeli toumela pe na kosala volonté ya Nzambe tata. Mwasi ya malunga na mikolo oyo azalaka mwasi ya kofukama. Azalaka mwasi ya losambo. Azalaka mwasi ya kwankadre libota na ye. Azalaka mwasi ya kobondela pona nyonso oyo ebeba na libota na ye ezonga na bomoi. Ndenge Bible ezali koloba na biso ke ezali na mwasi ya zoba, ezali na mwasi ya mayele. Lilendisi oyo toza nango na tongo na lelo bino na ngai tozo kontine koyekola. Nga pe nayebi nanga mingi te. Me pona ya kotelema liboso na bino natangaka makomi soki na comprendre yango wana sikonga na yaka nango pona koexplike. Na yango mwa oyo tozali bamama nalobi te ke soki tosilisi mwa ya mars tosilisi kosambela non. Toza kaka toujours ya kotelema pona tokweyisa satana. Toyebi ke satana nkolo alongaka ye deja banda 2000 ans. Na yango bien aimé biso tobundaka te pona tolonga me elonga epesamela biso. Totelemaka pona tozala nde makasi na kosala musala Nzambe apesi biso. Soki tolobi ke makambo bateyaka biso mikolo nyonso yango kaka toyokaka bien aimé. Banda tobotama babanda komema biso na beglize tina ajo biso tozali. To continue ka kino na kimubange na biso kino Yesu akozonga. Soki nanu tozongisi zolo na biso na mabelete. Mwaye totika koyoka makambo to banda koyoka banda ne bandeli ezate. Nzamba lola apambola biso. Nazopesa chapitre oye kutami na Liki 8. Liki 8 verset 1 tina 3. Liki 8, Lucas. Liki 8, 1, tina 3. Ezaka na 3 verset. Amen. Awa tosili kotanga basi oyo batambolaki na Jésus Christ. Basi oyo balandaki Yesu. Batangeli biso memi basi oyo bazalaki na milimo mabe oyo Nzambe akangolaki. Toyebi lisolo ya mwasi oyo asopelaki Yesu malasi. Malasi oyo ezalaki ya talo ebele oyo basengelaki bateka. Balia na bango mbongo, bakitila yango. Me mwasi oyo akendaki kosopango na makolo ya Yesu mwasi oyo ya ndumba. Asopaki malasi wana na makolo na Yesu pona kosenga bolimbisi ya masumu na nyonso oyo ye asalaki.
Bien-aimé, esengeli tozala basi ya kofuka makaka na makanisite, me tozala basi oyo tokofukamisa mitema na biso, tozala basi oyo tokopusana liboso ya Nzambe Tata. Tozala basi oyo bayamba Yesu, tozala basi oyo basalelaka ye, tozala basi oyo tosalelaka na difikilite te, tozala basi oyo tosalelaka ye na kokerance te, tozala basi oyo tosalelaka ye teke mpona nini nga nalandaka mama ye te, me tozala basi oyo tosalelaka ye po ete mokolo moko toyeba kobika. Basi oyo bakweyaka te, basi oyo bazalaka ya kotelema. Bien-aimé, nayebi te lelo ba mama oyo balandaki Yesu tozali komona bango lisusu te. Lelo bambrouillement ekomi makasi. Lelo buzoba na ba mama ekomi makasi. Lelo memi mutu aza na kati ya groupe ya intercession, me libanda na ye makambo asalaka epesaka Nzambe lokumu te. Memi mutu azali na kati na eglise, mutu aza responsable ntango mosusu na kati na eglise, me libanda makambo asalaka epesaka nango Nzambe lokumu te. Lelo tozomona lingomba eza detruite. Pona nini? Makambo nyonso ebebi. Mama azalaka na kati ya ndaku komi responsable, me toyebi yango papa azalaka responsable ya ndaku ndenge nalobaki mokolo wana, me deuxième responsable ezalaka mama na kati ya ndaku. Eza lokola president pe azali pe na premier ministre oyo alandaka ye na nsima. Po ete president soki azali ye moko akoka pe kosala eloko te. Eza pe ndenge moko pe na mwasi na mobali na kati ya ndaku. Rolu oyo mwasi ajuaka ta mususu papa akoka kojue yango te. Ndakisa ya papa soko tikeli ye bana banda 1 mois, bien-aimé. Nayebi te fo azala vema papa oyo aza vema papa mwasi pona akoka kosiporte bana. Me mwasi ainkarnaka ba rolu nyonso. Mwasi azalaka présent pona kosala nyonso. Ta mususu eloko mwasi asalaka eza nango ka ya muke epai ya bana, me papa soko talisi ye yango akokosala yango te. Mikolo elekaki natalaki kursu, nayebi te soki ezalaki na mboka nini na internet. Batata basalaki kursu ya kosukula bana na bango na kolatisa bango bakushi. Na kati ya batata wana bien-aimé, batata oyo bazalaka suva na bana, balatisaki bana na bango mbango basilisi. Me bapapa oyo bafeneya, oyo bazelaka kaka mwasi asala nyonso, batikalaki wana kushi ya pamba ya kolatisa mwana baokoka te. Kosokola kaka mwana bazokoka te. Na yango mama oza especial. Oza especial na sansi ke ojuaka ba role vema oye sengeli ko jouer. Mukolo na te yaki na mukola liboso na te yaki makamba ba mama na utilizaki role ya Ada na Eva. Misala ya Eva lelo basi ebele bazali ko continue ko salango banda kaka nioka kosa Eva. Nazuaki ide pona basi oyo bazali kokende kozwa mibali libanda, bazali kokende kobala mibali bango moko. Na yaki kozwa exemple mwasi lelo akomi Ada. Nazuaki exemple oyo na sansi ke mwasi akomi kolinga mobali ye moko. Ole mobali alula ye, me mwasi lelo abaluli bande. Yende mutakomi kolula mobali, yende mutakomi kobala mobali, mobali aye na libala. Oye ezalaka ke mobali akite ndako akende kosetache na mwasi na ye. Lelo sikoyo ekoma ke mwasi mutu azokite ndako azokende kosetache na mobali na ye. Alléluia. Peut-être eza na mutu akomprendaki sansi na lobelaki eloko oyo te. Eza na sansi ke mwasi akomi na autorité meme ya kobotola place ya mobali. Na yango Bible ezali koloba mwasi akotikala mwasi na makolo ya papa. Malgré ata problème ezali lolenge nini.
okoloba na yo oko se défendre, metango ozali ko se défendre, limite ezali na mwasi na kati ya ndako, limite pe ezali na mwasi na libanda. Ndenge na utaki koloba ke mwasi oza na barole ebele ya kosala. Bible ezali koloba Yesu tango azalaki koleka, ezalaki na basi oyo baba na ye kolanda ye pe, eza na basi akutaki na nzela pe bazalaki kobikisama. Basi oyo bakendaki na Yesu kino na ekuluzu bakende wapi? Basi oyo basanganaka na mama Mari tango Yesu bakundi ye, bazali wapi lelo? Basi wana bangwana toza na bango posa. Eske biso tokoki kokoma lokola basi wana te? Tanke Bible ezali koloba ke bango pe bazangaki masumu te poete mutazanga lisumu na mokili oyo azali te. Me bien aimé, eske mwasi vema oyo azolanda Yesu azali? Memi nga nazoteya liloba na Nzambe, eske vraiment naza na nzela ya malamu, nazolanda vema Yesu ya solo? To yo na ngai vema tozolanda Yesu ya solo? Bien aimé, ezosenga mwasi oyo akangama akangwama. Mwasi oyo akangama na basheni akangwama. Mwasi oyo asalaka volonté na ye moko, asala volonté ya Nzambe. Mwasi oyo asalaka na makasi na ye, akangola mapona landa Yesu. Eza na basi ebele lelo baza kilo, mwasi akoka akobondela pona libota na ye te. Pona nini? Azana tango ya kokende. Ndakisa ya mikoloyo, le 8 mars bien aimé tango ekokoka. Ezali na ba papa na ba mama mabala se kufa. Mikolo nde toza bo babandi kozongisa bolingo. Ozotika bana na yo na kata ndako, losambo kutezate yo ke na yo loyenge. Okoma kuna pe na loyenge makambo tokomi komona ba poison ekomi kopesa na kaka na babisika ndenge wana. Pona nini? Tozo tambola sa contrôle. Na yango bien aimé mwasi esengeli olamuka. Tolamuka basi esika biso tolali. Mwasi oyo akendaki ekuluzu ko na Yesu aza wapi? Mwasi oyo alandaki Jésus Christ tango amemaki ekuluzu azali wapi? Mwasi azalaki kolela na crucifixion ya Jésus Christ aza wapi? Mwasi atiaki maboko na ye na mutu tango bazobaka mokonzi na ye na ekuluzu aza wapi lelo? Vina biso eza kaka na ba aventure. Bien aimé, tozolanda ba pasteur, tozoluka Nzambe. Ezali na mususu akendaki eglise pona présence ya Nzambe, pona présence ya pasteur. Pasteur soki aza wana, aza na courage vema ya kozala na eglise. Me pasteur soki aza te, akozala na ye na courage lisusu ya kokende eglise te. Bien aimé, sali eza individuel. Yo nanga na kati ya lini oyo mutu na mutu azowelila bokonzi ya likolo. Eza na mama moko te akendaka na mwana na cimetière. Keba kunda bango na libulu moko. Eza na mama moko te akenda ko presentaka mwana na ye na lola ke mwana nanga abandaki kosambela molimo wa mwana nanga yangoyo. Me mutu na mutu ko rendre compte bien aimé. Na tango tozali koteya na ezali ke tozali kozwa pe mayele mbala moko, toyeba ke ndenge nini nakoki komilengela po ete mukolo Yesu akozonga na netola mape elongo na Yesu. Mwasi oyo akendaki na ekuluzu bien aimé aza wapi? Ba mama ya Jerusalemi lelo bazali wapi? Bien aimé, ba mama oyo balataka maputa na marse lelo babongisi deja bambongo, bakangisi deja bambongo, basombi deja biloko oyo bakolia le 8. Esi basali deja plan, nani mutu akolamba, nani mutu akoservire, nani mutu akosala protocole. Na kati ya kolia wana na komela, nde ba problemi nde ezali koya. Bien aimé, tokangama na Yesu oyo aza na bomoi. Soki Nzambe apesi yo vema ngolu ya kosalela Nzambe, tosalela Nzambe, kotala mutu aza pembeni na yo te. Telema salela Nzambe. Esengeli biso nyonso totambola nzela moko pona kolanda Yesu Masiya po ete mukolo wana toyeba pe konetolama. Mwasi alandaki Yesu aza wapi akontine kolanda Yesu?
esengo ezali bien aimé soki biso mokolo moko tokonetolama bana na biso mpe banetolama me siko mokolo moko soki biso tokonetolama bana na biso soki batikali bana na biso to bakeli felo eloko nini biso tokosala. Mama ya Jerusalem, comportement na biso mpe na bandako bien aimé yango wana moto ekosala ke bana balanda biso na beglise. Mwana tango azali komona mama sala ya musala ya nzambe mwana yebi kaka wi mama na nga vema aza musali na nzambe po ete amikitisa aza mama moko oyo amikitisa. Me siko soki tokozala ba mama tozoteya liloba na nzambe me na kati ya bandako na biso comportement ezali malamu te ekozala mabe makasi. Ekozala vraiment mabe makasi po ete musala oyo biso tozosala ekokende pamba pe kozala musala ya mpunda. Mama nyonso oyo alukaka elongi na nzambe bien aimé esengeli asengaka volonté ya nzambe. Senga volonté na nzambe na yo moko, senga pe volonté ya nzambe pona bana na yo. Jobe azalaki kosala yango bien aimé. Jobe abandaki kobondela pona bana na ye. Po ete abandaki kobondela boye nzambe na ye kozikisa makabo pona bana na ngai. Po ete sika bango bazali na yebi te masumu ndenge nini bango bazali kosala. Eske biso tosalaka yango ba mama? Biso tosalaka yango? To biso ba mama ya tango oyo toza ba mama moko totika makambo ya Jerusalemi musika totika makambo ya nzambe musika makambo ya bana na biso nde yango wana tokendaka nango libanda. Po ete mutu oyo amemaka makambo ya bana na ye libanda amemaka pe oyo ya bato pe libanda. Aleluya. Mwasi walandaki Yesu aza wapi? Basi oyo balelaki na ekuluzo bazali wapi? Makomi ezali koloba na biso na basi oyo balandaki Yesu. Maria Madalena azalaki, Joanne azalaka, Suzanne azalaka, Maria mama ya Yesu azalaki. Biso nyonso tango totalaka ba image, tango totangaka makomi tomonaka ndenge Marie pasi ya kobota, pasi ya 9 mois ndenga bandaki kolela. Melelo mwasi akomi kobwaka mwana na fulu. Lelo mwasi akomi kosala avortement bien aimé. Lelo mwasi azwi zeme akamati mwana na ye alongoli ye. Lelo mwasi aboti mwana azwi mwana na ye na moi makasi alingi ye na chasse ake kopose ye na conteneur ake kopose ye quelque part. Eske mama ya Jerusalem tozali wapi? Toza wapi? Ba mama o balandaki Yesu bakende wapi? Ba mama Jerusalem baza wapi bien aimé? Awa Bible lobike Jani mwasi ya nkunza yende mutabandaki kosokipe na Yesu. Abandaki kozala pe na soutien. Puete abandaki ko jouer pe rôle puete aza incarnation. Ayaki ko s'incarner na ndenge ya nzoto. Esengelaki ere moko amilakisaka pe lokola na nzoto tanke ye azalaki na nzoto te. Bien aimé, batu atambolaki na bango babandaki comprendre te kazali nani. Kino na mukolo na lelo biso pe nano to comprendre loko te. Tanke tozo comprendre nano loko te yango wana sikwe sengeli biso to landa pe Yesu wana kaka tango nyonso. Soki nga makiese lelo na lobike abalakisa nga Yesu banda na botama wana siko bomoi na nga esuki. Metanke toza nano na bomoi bien aimé toza oblige ya koyoka oyo komama na Biblia oyo batanga biso banda tozalaki ba bebe yango kaka to bateyaka kino na mukolo na lelo. Ekuluzu oyo tomemaka mukolo na mukolo eza liloba na nzambe po ete yende tango azalaki crucifié abengaki mutu te aya komemela ye ekuluzu. Pierre azalaki, aleluya, azalaki moko oyo akendaki komema ekuluzu bien aimé mepi abakamaki na ekuluzu te bien aimé. Kobakama na ekuluzu yo nanga lelo soki basali biso ndenge basalaki Yesu memi maloba Yesu alobaki tokokoloba ngo te. Pona nini toza kaka nzoto bien aimé? Soki tozalaki ya kokoka ba mama na batata mbele to ya kosambela mikolo nyonso te.
Bible elobi na mukanda ya Jean 17, haleluya. Yesu eza na libondeli ya Jésus Christ. Na Jean 17 libondeli elobi boye, papa batu na ngai oyo ngai na yaki ko prepare, natiki bango na maboko ya batambo. Ngai nazali kozonga na maboko na yo, na yango sikoyo batelaka bango. Pe maloba Yesu atikala koloba na bayekoli ke bozalaka ekenge. Bozalaka ekenge. Na Jean 14, bien aimé, à partir ya verset 1, Jésus azali koloba, ngai nakei kobongisila bino esika me na kozonga. Yesu akozonga, Jésus revient bientôt. Yesu azali kozonga, bien aimé. Yesu azali kozonga ya Yesu ezali kotalisa biso mukolo na mukolo. Tango tozali ko vivre mukolo na yo ya kokende soki ekoki okiti. Toza na kati ya train, biso nyonso toza na train, biso nyonso toza na bisi, mutu na mutu azali na terminisi na ye. Nzambe ya lola soki alobi kelelo mama kiese na ngonga boye azotika mukili oyo na kozala na liloba koloba te. Memi papa na ngata azalaki na bomoi akoka na ye ko defendre ngate. Ezo senga ke mama kiese fo banda ko se prepare, abanda ko prepare chemin na ye. Na yango mama papa pe tozali awa pona ko prepare chemin oyo biso tokendaka mutayebi yango ezate. Yesu alobi ke koya na ye kozala lokola muyibi. Koya na ye koyeba na ngonga te. Mutu kaka yebi ngonga ya kozonga. Eza kaka papa na ye na lola. Eza pe yo nanga mwasi lelo na ye kopesa yo conseil oyo e concerne pe nga moko. Potango nazali kotia musapi boye. Yebaka musapi oyo ya munene ezali kozongela pe ngai pe na milengela. Poete mukolo moko na mona pe gloire ya Nzambe. Amvanga na te ya liloba oyo bien aimé. Tango nazali ko medite, nazali deja komite ya nga moko. Na yeba ke na mitala, eske nasala ka volonté ya Nzambe. Eske nazolanda vema Yesu Masiya. Mama Jerusalem oza wapi? Esi okufa te oza kaka na bomoi. Ba mama Jerusalemi bakende wapi? Mari ndeko ya Lazaro ya sopaki malasi na makolo ya Yesu. Eske azalaka kaka na bomoi. Toza na kati ya grupu oyo to toza te. Esengo ya Yesu kozala bien aimé mukolo moko amona ke tone etolami. Yango nde kozala nde esengo ya mwana na Nzambe. Soki tokone etolama bien aimé. Eza na verset moko ezoloba awa kaka na mukanda ya Like. Je pense Like 18 bien aimé. Makomi ezali koloba nazotanga yango. Like 18 na verset 8. Nalobi na bino akolongisa bango noki kasi tango mwana ya mutu akoya bokanisi ke akokuta kondima awa na mukili. Mwana na Nzambe tango akoya eske akokuta kondima awa na mukili. Mikolo nyonso bien aimé tozali kosambela. Mikolo nyonso tozali koteya. Mikolo nyonso tozali koyoka liloba na Nzambe. Tozali kofongola ba internet. Tozali kolanda de la foi. Tozali kolanda crise dikuman. Tozali kolanda batu nyonso baleka bazoteya liloba ya solo. Eske maloba bazoteya biso totiango na pratique. Alléluia. Bien aimé, eske maloba ya Nzambe to bazoteya biso tozali kotia yango na misala. Tozali kolekisa yango kaka ndenge wana. Bien aimé na suki awa Nzambe alola pambola biso. Nzambe azali na bomoi azala na biso. Mwasi ya Marse telema. Kozala mwasi ya kuanga te. Mezala mwasi ya libondeli. Oya kosala volonté ya Nzambe. Mama Jerusalemi telema olanda Yesu. Conclusion na biso ezongi. Basi ya Jerusalemi bozali wapi? Nzambe alola pambola biso. Napesi lilobe pa ya mama Luisa.
apambola nzambe mpo na liloba oyo biso tosili koyoka na tango oyo, atika pe journée na maboko ya nzambe. Alleluya. Nzambe merci. Nzambe atiki liloba oyo ebimana noka mobumbu na ye. Wazali nzambe oyo asondaka mitema na biso, ayebi nini ezali kati na biso, ayebi bizaleli na biso moko na kati na wana lingomba. Yango tosengi vraiment nzambe wana merci po talobeli biso. Tekete maloba oyo nzambe auti kolobela biso na nzela mobumbu na ye, maloba mana vraiment mazwe bonga kati mitema na biso pe mabota mbuma. Ezala te maloba toyoki kaka mpona toyoki mpe ekoti na gauche ebimi na droite te, mais ezwa ebonga. Yango tozosenga nzambe na biso nguya molimo no mosantu oyo erapelaka biso maloba oyo elakisaka biso nzela na bomoi ewumela kati na biso elobela biso soki tozotambola malamu te, yango nde elobaka. Yango totiki nyonso na maboko ya nzambe, totiki mpe journal na biso alelo na maboko na ye, totiki mpe nyonso bazokende barendez-vous bipai na maboko na ye, aleka na kobatela biso. Totiki mpe nyonso baza kokende koluka misala, baza mpe na barendez-vous ya batraite ya misala na maboko na ye, aloba po te makambo wana ekoka na kokokisa. Tosengi bongo nyonso na komba tata mpe ya mwana mpe ya molimo mosantu, lobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nzambe apambola biso oyo azalaki na biso na ebandeli mpe oyo akomi na biso na suka. Sikoyo tozotonda nzambe, tozotonda ye na kombo ya tata. Tokei pe ya mwana pe molimo mosanto. Agra. Alléluia. Nzamba aza na bomoi bien-aimé.